2KM TV 2KM TV et là li pe pongite bandeko bo cliquer botala et là li pongite ya lobi na kolala kate un mois mobimba azotambola na caméra na ye pona ko luka solution. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés, très chers fidèles. Rezoyena komi kobanga, rezoyena komi kolenga, oh ba chérie balandaka ye, bagashi babulona, legela mwana batu, legela mwana nyamuchibu, legela mwana batu, bongoti, bino ngaka bongoti. Na babano babimi lelo yo. Parce que ben abangwala babila file. C'est hôtel qui boga na nganga na leka baona ya boga. Bon babongi na kimbongo, mais ngana bongi na kipauvre. Na so yebisa na mon cher nanga la duchesse collègue. Donc massa ce qui actualité s'il faut revendre na poto na bino pour soit de grâce. Duchesse, mon cher oh DJ Kondo ozangi actualité. Ozo luko bino zo sepana na des mix makasi. Il y a senti que la poto succès a été aïe na kin azo travailler babilo konaï. Baza na actualité te yebite poto wa benga ngo cimetière bango mo ba poto. Ah si le solo kuta koma ko landala na mission na poto yebite. Bon muto asa PD toujours comme un PD est-ce que bien On est à rôle la richesse à jouer tu que la richesse en dehors la caméra da yaya na lobby so ko landeli ba PD ne su yebite ke ba PD pe ba benga ba mari bongo la yebite ba PD pe ba mibali biso dollar na Gucci artiste fou malam kena ninga PD kena sala PD malam muna ke ninga nga Gucci bon yo so comprendre te Karine Mokonzi asa ndumba Karine Mokonzi asa bula asa ndumba donc c'est leka na la place wana ngo so so bete les faut ndeni ya royeba ke moda ka midi mbika yeso ke zala ki lokola ba biso boy fona yo ka soni na ko ba isuli kamte na kimi na lungwana na actualité ya art pona sa na longola soni wana po lobby na nga eza ndenge mususu. Donc muto lobby qui est vérité yo loba vérité c'est que yo peut pas le vérité na yo c'est que vérité na yo ça qui pède nga pona ba buchu vraiment pona ba ndeko na biso ba artiste et ça normal ngande ba lesbienne ndena ninga bango te comme on a aimé mbaikia atanga lisapina lisu. Bonjour et bienvenue à vous, très chers fidèles abonnés. Merci pour votre fidélité sur votre chaîne DKM Flash TV. Balobi, DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement, chaîne Uzopé Samakambo. Là, nous saluons notre boss à partir des États-Unis, le boss David Kanyama. Boss David Kanyama à partir des États-Unis. Mon bon maman, Mami Kinda. Balobi, bon rétablissement la maman. Nous tenons à mon mais Sigo, ça va. Na bosse inte na parlant quand mon bon papa Gauthier, amen. Papa Gauthier amen na piso pe mbote. Joyeux anniversaire balobi feliz anniversaire na Peggy Nzambu Mainga. Babi Peggy Nzambu Mainga na rata Luanda na Casquel. To pesio ba parabène belé donc babi le 30 juillet et ça bon jour na yo. Na pesio ba parabène belé. Ben lelo na za bon na plaisir ya ozalana moko ya ba artiste balobi tu me soucies sur les garanties là artiste comédien artiste musicien pour balobi de grâce te mayo eza en tout cas tous les bateaux sur nani tout ça bongo na moko ya bateau bateau défendre ma solo itali bongo théâtre ma solo itali bongo comédie na rata Luanda balobi les défenseurs bami benga les défenseurs de tous les artistes comédiens na rata Luanda balobi tout ça bon la plaisir aux anaye tout ça bon on a DJ Konde Molakisi balobi DJ Konde Molakisi na bakisele les défenseurs de tous les artistes et comédiens na rata Luanda balobi yende tout ça na lelo to beta masole belé bobi actualité mikolo théâtre ndem te sala YouTube bega boyebi donc to auto la marque la richesse koto Karine Mokonzi pe bakoti makambango to sola na DJ Konde Molakisi. En tout cas restez toujours branchés na sima caméra tout ça bon Akapa Pro Arnold Kamboul mutasimbe biso image oyo. Nalobi Arnaud da fond lebso chant wana to pe sabongo bonjour bon dia boa tarde na invité na biso. Bonjour DJ Konde. Non bonjour babi batu basala biso na kati ya Luanda vraiment
donc c'est bon vraiment donc bambote na nga trop na batu nyonso tout au bazolanda DJ Konde molakisi tata na bango nyonso ngai nde garçon de succès garçon azana succès na mboka na ye donc aluka succès pas batute donc zara succès na nga vraiment bambote na bino nyonso tout oyo bozolanda nga bana poto bana kishasa monde mobimba bambote na biso nyonso tout vraiment balobi vous sentir que tout ça bon on a DJ Konde molakisi DJ Konde molakisi na lobinga na bakisele les défenseurs de tous les artistes et comédiens na rata Luanda DJ Konde molakisi yende mutitoza na vraiment na mokolo na bité DJ Konde bonne santé d'abord. Ouais, santé pepele ninge ka to kana gina nsambe tata ninga so batela biso nga pena vraiment santé pepele la ninga tous pepele mbetolo na bikina bande ko nga tu bazolanda nga basaka pepele donc na boss na biso chaîne auto bela David Kanyama est-ce que maman mami mutode ko bela na cameraman na biso sa pepele biso nyonso c'est que tout ça pepele vraiment makasi. Oui, en fait DJ Konde na lingana nous au mec un peu que tracer les biseaux parcours na mwambango parce qu'il y en a batu mususu ba mona DJ Konde ba artiste comédien ba DJ Konde banda wa parce que DJ Konde abimika na Luanda parce que ba bi de bana pe komi nazalaki na moko ya ancêtre ya marambo oyo na rata Luanda et singa lobi ba petit mususu ba lito ya pesa bango conseil so esi bango bino ba artiste ba ta Congo ma avezate ko to pe bino ba artiste ba bina Angola na yote DJ Konde mais quand pe ko sala biso parcours ba comprendre DJ Konde ba ni théâtre wapi otamboli wapi pour lelo okoma molakisi. Ouais, ngai vraiment mamba théâtre na bandi yango kala vraiment donc ce qui n'a bi histoire na bi sera place la bima pour place la bima mingi saka pas Joël Barezo vraiment o ayeba ebi mujibu et pas Joël Barezo et vraiment donc combo o zala nango parce que tu rappeler et pas Barezo tu en est ba komora litungulu ba kombo ba biloko ba nini tout ça à part moi na mwindu pas avec wana ba nini donc bino za bateau même ba sérieux wana ouais mujibu et vraiment oyo Joël Barezo a fait chance à cadre groupe na kati ya Braza ngam tu ba pesa nga groupe na kati ya Braza et pas Joël Barezo et moko to kenda na Jolie Kasimba Tembesi là donc il a travaillé wana na Angola awa nae ko sala to ko travailler na étoile na mama étoile vraiment to travailler na kati Angola donc monde YouTube mbaba ebi vraiment oya yebi na Angola loko eboma biso na Congo eza po na chaîne ezalaki moi trop local eza CBS mais na nzonzi mtunyo so yebi nga na cadre tant to travailler na mama étoile na kati Angola na cadre nzonzi na travailler trop pas mama étoile na kati Angola donc to travailler na penda donc ensemble vraiment na groupe les étoiles d'Afrique attaque DJ Konde fondateur. Il y a les étoiles d'Afrique, donc il travaille en Makassi. Oui, en fait, non, Lingasiko, DJ Konde, n'importe qui pas Joël Barezo, Ezalaki, pour Joël Barezo, Kangaki, Kangaki, Masola, Théâtre, qui va sérieux, donc, Ti Maramboya, qui va prison, tout ça, Joël Barezo, c'est le Maram. Je vais juste justement extrait le roman bien Joël Barezo pour qu'on ait tout évidé, vous avez dit, moi, et le bellement, vous avez dit, à part le bellement, on appelle sous Joël Barezo, dans le côté, c'est la biso sous moi, Nzembo, moi, Nini, tout ça. DJ Konde, vous allez bien, c'est la biso, moi, et le roman pour tout bas, retrouver le sous image de Joël Barezo. Réseau na gomi kobanga, réseau na gomi kolenga, oh ba chérie balandaka ye bagashi babulona legela mwana batu legela mwana nyamuchibu legela mwana batu bongoti bino ngaka bongoti. Je crois que c'est un plaisir. À mon très cher frère et confrère Christian Tong à partir de qui c'est un bon plaisir. Je crois que c'est un plaisir. Bon, on a Naomi Moussi, Naomi Moussi Ongolo, ma petite sœur propre, Naratakin, Naomi Moussi Ongolo. Babi joyeux anniversaire, même si anniversaire il est quand même qui mieux faut tard que jamais. Na pesio, bambo tebele. Et bien DJ Konde, ce que tu fais dans nos actualités, parce que l'autre aux yeux puis n'a pas d'actualité. Barezo les gars qui leader rebelle na ki bogara, donc biso to landara leader na biso Joël Barezo pas à aspect boga. Donc bastima yo benda ogara ya Barezo. Donc il faut comprendre au moins que artiste comédien belé bazara bogara boyeke. Donc si au moni artiste be bakanisa nga musicien to ngeni menga na ça passe partout. Donc il arrête ba musicien pe ovanda wana. Ça passe partout. Donc na les karana ba musicien tout. Na baba no ba bimi lelo yo. Parce que ben abango ala ba bida file. Si hotel ki boga na nganga na leka ba ya boga, bon ba bongi na kimbongo, menga na bongi na ki pauvre.
DJ Konde na bi terrain ozo mema oyo to suka na bata théâtre pour c'est donc na ngamba musique wana et le gars bisoma ba polémique belé en fait DJ Konde na bi l'autre un peu pour l'actualité donc je crois que tu es penda ya mbango pour te yebi ke mikolo ba bozo travailler trop doit ba répéter les guides trop pour ba bina na kanda boulot mikolo za na kanda boulot donc actualité on ça pena RTFS non c'est pas avant tout dans l'actualité peut ça va déjà faire sur les minutes pour pas comprendre chaîne oyo ici ka pièce na mine zoleka ouais pièce zoleka vraiment na pesa yo pe image na nga isa na téléphone na pesa pour l'exemple oyo zoleka na RTFS vraiment na pesa pour l'exemple pour ba comprendre que DJ Konde nazo changer nyonso nazo jouer tout nazo jouer coca donc nazo leka na RTFS boulon qui na remercier mingi Junior Timba Cordo d'Angola vraiment mon vieux merci à trop pour ma chance aux autres à DJ Konde molakisi donc pour na salama mboyo tout ça na RTFC na répétition peut tout ça na bébé Mac toujours répéter chaque lundi en 10h de ce que bouya na beaucoup mona babi les jeux lundi toujours les cas dimanche na 18h05 lundi na 13h juste 2 jours redivision na voilà donc dimanche à 18h sur Rolanda DJ Konde dimanche à 18h na RTVS 1 et puis rediffusion lundi na 13h no Rolanda DJ Konde en fait DJ Konde n'est ko ba tozio mon pour actualité donc au cassement programme à répétition le na ton pour na actualité to le balobi mbutu ko tina monde théâtre mbutu to yebate au lieu de ça que mutuma uta libanda ayo misaba vérité na bino mais moko na kati na bino abimisi ba vérité do banyo suba yebi na minute Mike la Duchesse Mike la Duchesse a muto to ko lobela te parce que toyebi oya sala toyebi kombo te kama déjà bandakala asaini na poto tanga yeka na kini boye donc yi marambe baby babi message à sali toyebi te Mike la Duchesse alingolo baki atiki maramo bazali nango abongoli motema yango abimisi ba vérité to na ebite eliboso impression na yo DJ Konde tango landaka mission wana o Mike la Duchesse asali tango landaka na eliboso faut ça banaliser belé omona ke ondeni omoni père omoni ce qui mutasili actualité normalement norzo ebisa mon cher collègue nangai la Duchesse mais azabe président ah bon on appelle ça président aussi que collègue na sa président il na sa président DJ Konde ya tout ça ça débat de la sa président ya kala groupe la ngate bon na sa kada na groupe na so yebisa na mon cher nanga la Duchesse collègue donc il massa ce qui actualité s'il faut vendre na poto na bino pour soit de grâce ou vendre na poto faut kumisa ma po biso ba DJ Konde na to kenda ba poto te metala ndenge na za aspect bongo siko na ke poto seke na kolia yo po yo oza elong na yo ne elong na so na ke poto mona ke différence c'est ça ezali po soko tali na Afrique na za différent bongo siko na poto soko tali la Duchesse ya kala na la DJ ya kala mona différence ezali donc il y a garder kaka actualité na yo oza na yango donc ko ningate o mankaka batu po actualité silio gardez bandina yo mon cher ba maman baza ba maman attention vraiment mais si on a envie DJ Konde mambo to comprendre ti et ça na artiste misus oyo ba lobi ke Mike la Duchesse alobeni ka vérité et ça mambo so ba musuku ba condamner avec ozonga ta senga pardon parce que ils ont vérité mais koto yo ba mususu pe ote maramba lobi on eza lokuta na bité DJ Konde oyebisi que Mike la Duchesse azanga actualité aluka za na actualité parce que pour na yo est-ce que mambo la Duchesse alobi za mambo lokuta to mambo bino vivant la kati monde na théâtre yo te pona ngana omona ngo eza lokuta po eza art eza lokola secrètement na ebisa yo attaque journaliste bosa na secret na bine eza la attaque ba journaliste motu aningaka ateka ndako na ete soki mutu azoteka ndako na ese kaza mutu mabe papa oyo afingaka bana na balabala seki aza papa mabe oyo abimisaka secret ya parler na ese kaza mutu mabe eza lokola mon cher wana Marc la Duchesse lokola bimisi secret ya parler na eza mabe makasi donc secret ya bimisi ça ce qu'il y a faux pour mais c'est ça parce que on est dans le bon temps on veut dans secret parler c'est que ça marambo bozara non mais bombara te eza parler so na lobby secret ya parler pour na parler mabe sala mutu nyonso ata yo na foyer na yo à part ça bani mais na foyer na mabe zangite ezali mais na ko ngona bimisa te ya lokuta po oyo la Duchesse saleza que azangi actualité la Duchesse mon cher o DJ Konde ozangi actualité ozo luko obi nazo sepana na des mix makasi ya a senti que la poto succès a été aye na kini azo travailler ba biloko na yi mais ozo mona kazo finga na été pour actualité ça a été
Personne qui n'a actualité ça raté. Donc si on comprend bien DJ Kondo boya ba nyonso poto, lo ipo na yo ba nyonso poto ba na actualité. Ba ça na actualité, te yebite poto wa benga ngo cimetière, bango mo ba poto. Mais ba nyonso ba za na ba travailler ba solo ba na poto na ba. Bon ansi déjà yo de mona ansi luzolo. A travailler na poto ayo kana succès. Ansi luzolo ayo ba kana kana. Na YouTube, dans YouTube, la YouTube ya pa. Ansi luzolo kuta koma ko landala na mission na poto yo yebite. Ansi luzolo koma ko landala mission na poto. Yo za la problème na mission na ba artiste comédien nyonso ba dans la poto. Non, ça na. Ebite ba méchant free karatonné. Te na ça na problème à mutu. Te na zo yebisaka bandeko ba se garder ba actualité na bango parce que c'est actualité ba garder. On ça quoi dit Konde nga na solo bela trop RTVS. Na so finga mutu te. Na solo bela TV na ngai. Sika na zoleka. Parce que na ça na tante que na manquer mutu moko bo. Parce que le ko pesi kanda pour na expliquer mon cher ezani. Kofinga ka ba mama te po basa ba mama o basa ba artiste tango monike actualité sili benga bango beson Afrique yebisa bango mama actualité sili nga boluka ta bo fula nga na ndenge moko boy bon muto asa PD toujours comme ka PD est-ce que bien et on est à rôle la richesse à jouer to ebike la richesse en dehors la caméra da yaya na lobby so la ndeli ba PD ne su ebite ke ba PD pe ba benga ba mari bongo la ebite ba PD pe ba bali PD pa na mwasi na ndako masa mari bongola donc ngolo ba ke marque de richesse na ninga solo be pas commander oh yeah tika biloko ngala ngolo ba biloko te pe di fois yebite ba to ba koma mari bongola yebi yango te ba ya ba koma la business te merci ko la richesse à lobby boy pour net bino be DJ Konde ba pe déclarer fort ba bo mona DJ Konde otambola netikara tolo polele nzoto so libanda ba biloko to sala ke boko isa ba mère bo zana ba ba théâtre wala peut-être beaucoup tana ba mère ba ni tout ça ba ni mère mona DJ Konde be tolo so libanda ba ni nepte aka ba pro na su ko benda ngo bien tolo so libanda ba po libanda bo mo te no zo tumbola milimo ma mère evandaki ngana sa garçon sexy ngana sa vena garçon sexy na lata kanya so tuna baby na kwa ba ya wana te eloko musoso so ko ko lata te ngana lata ko nyonso ba tuna baby na zalaka ma nyonso na zalaka kasi mo de ki sexy na yango ko isa ba mera ba tule ba bengo bébé buchu nzambela ngai baby so to lala na guchu artiste fo malamu kena ninga PD kena sala PD malamu na keninga nga guchu vrai. C'est que maman c'est solo. Oh, na lobia malamu na sala kutu guchu kena sala PD. Est-ce que yo penani ngo sabe PD na guchu ko ponani? Te ma bloko na pesa mabe bani mwana muke bani ni yo malamu kolo moko boye. Na bien te ba malédiction. Na lobia malédiction ya nini? Ya ba malédiction. Malédiction sala ka oyo yo violer maman na yo. Voilà malédiction mais biso si to kola to ebike ata so moni maman mo boye ro na nzela boye to mususu azo suba place ro hôtel so boya nde biloko wana biso ba africain to sana ngo soki wana nde na zo boya nga na zo le be alikambo medi fa soki wana nde na zo boya lo bali kam moko ordre biso to sa basta biso to sa bayaya to sa banoko balobaka boye bolingo ki para acheter on est bisoté ata même partout balobela yango même na bible même partout kozala na bolingo ezate ke otike siko sana bolingo c'est que bolingo qui para agiter bolingo ezata ya mutu nyonso to poto ningani libabe la mutu soki oningi mutu te c'est peut-être violé on a c'est libabe mais oyo nga na yebiso je t'aime yo yebisinga je t'aime ça libabe te non batu mbale ba yoka ina ba to yoka ina biso to ninga ina biso yebisanga libabe c'est que pour na DJ Konde makambo wana pesa nango eza nango normal mais est-ce que à part maman la richesse à lobby dès tout le monde a bien ba tournage boy donc ezalaka na chaque tournage au moins soit jeune moko boye akangaka mwana batu mo be moi si dans ce tournage sili kaka to ba ki na cousin moko boye donc on a chaque tournage d'un DJ Konde na loin d'après par exemple Maurice Ali c'est que ya sala ngo on est au lobby parce que maman kalunga peut entendre l'année maman kalunga pas lobby c'est que bango na basai ça maman basala ngwana na lobby boy c'est que bango nde basala yango po ngande na sabe na sa papa bana donc ce qui mutasisi tournage azana droit ya kokende ndako na ye po na sa na groupe na ba maman na ba papa parce que baza basa mabala baza ba responsable de ce mutasisi tournage qui nzela na yo bon nakolo ba ezandeni mais c'est l'autre ambiance tu biso to sa artiste mutu nako si ça peut tournage délégation et le big était DJ neto sa markana ba big DJ to ke na markana na bara markana et pas ya boss dada to ke na biso to sani to ba eta moko DJ jazz abwa ne biso
est-ce que ngana roboye yo roboye on est en rapport la siko na kuzu ezati parce que congolais to africain akanisela ga mutu mabe ce que tali normalement bango peut-être bazalaka na poto papa na mwana ndenge bazalelaka okokanisa bango mwasi na mobali mais baza papa na mwana omona pe papa comme tel na koloba même na Afrique ndenge biso to sana na Angola na bashungu omona pe que papa zo bimana couper moko lemba ba pe kama mais papa zo sani eza normal azobina pe ba danse mabe na mwasi azobina pe ba danse mabe ana Angola to mona yango mais eza te que akobimana ye to asa papa na ye etanso mabe zati mais lelo biso na kati ya Angola na biso ane to sabe mutu na mutako mo mikanisela mutu mabe donc mutako sala lelo moko boye yo osobuleka ke te ninga sana seki ya bimaka na ye omoni na tawana lokola ngai na se présenter ba bana ngani asubnde basaka nanga so moni omoko to abasi na mobali alors ba on subana bana na ngai na bokolaka oui c'est ça mais ce qu'on a biboye hein to tana en partie oyo ba imaka mori ko ti ba tebele to moni su Karine Mokonzi hein ba lui Karine Mokonzi su asali su image to yekuta yesusu donc image la chose appelée c'est moto hein Mokonzi yesu abagisi asopi ba essence ba lindo moto pays makasi amotanga bino ya moko moko yo kutu boye kutu kolobate o ya modebo yo kutu Mokonzi ko dembika o nani boye to ce qu'on habite bino to bo mona ngo ba salir ba image de bino boye hein l'habite le bolo ba bena bon yo so comprendre te Karine Mokonzi azandumba Karine Mokonzi azabula azandumba donc c'est que leka dans la place wana ngo so betela il faut tindenge ni ya royeba ke modia ka midiembika c'est que Karine Mokonzi azandumba Karine Mokonzi ya éviter ko ba vidéo na mitaka les ebele ndoki ye babengana ekutu na chaîne TV likola kindumba yebi yango te Karine Mokonzi akoki koloba te ye soki ezalaki lokola babiso boye fona yokaka soni na koloba lisusu likambo te na kimi na lungwana na actualité ya art mpona sali nalongola soni wana mpo lobi na nga ezala ndenge mosusu sikoyo nzambelanga na ye bate ayokwa Karine Mokonzi paloba vraiment Karine Mokonzi paloba aza moto fa yokaka soni te me lobi kutu ye uta lobi ke non ye pe kuta condamner la duchesse poni osengi pardon oza yuma mobala azalaka boye ntango na oloba ifako telemaka wana ozomona te même pesa isa lobaki yango osesa lobi la duchesse alobi kaka vérité makambo ebombama pourquoi baolobele mabe mwana bato la duchesse asengaki pardon parce que c'est azo comprendre que vitesse ya ninga actualité ya ninga luka ebi mabe siko place ya luki esimbite yango esengi asani asenga pardon akokite aninga luka actualité siko akokita mo ndenge basome esengi isi asenga pardon akoki bituma to comprendre que akoki actualité yango te actualité ça passe epe actualité ça passe. C'est ça. Mais ce que babi boy DJ Konde babi na kati na monde na théâtre même na Angola awa to na Congo ezana batu bambo mbe bazali obino boyebi tanto bo bomba. Pour la juste aloba ina na pour ça temps ba kumba batuté. Mais balobi bambo mbe bazali bo et là ba mère obino boyebi ke mère obena ye moko pena mutako linga bana mike. Boyebi bango. Et puis boyebi ke boyebi ba job musu pe azawa na ba nini to musu na théâtre ba jouer pédété mais na nera normal boye abeta na showbiz. Boyebi yango mais bozo bomba. Bon, on a le bandé. Et ça, monde a. Bisoto ça, la mambe, belle la monde a. T'as la race remarqué, ça, bisoto koufi. Moukilembe, wagra, artiste, la scène. Mais si on comprend bien, ce que baka, bambila, bakoufa à chaque jour, basoda. Maintenant, tu sais, là, quand tu noské, soda koufi, et ça a kati. Artiste car c'est que artiste ça mutama kam kobela na ngai dicha konde so na beli mukilimbesani et lo bagé dicha zobela de comme bagé dicha c'est ka sala ki bwa simbi bwa zade donc biso to sa makambe belé donc oyo ngana ko lo bakaka mingi ça que to yeba oyo lo ba to sa actualité te les cas personne non sa groupe na yo salama amba groupe non personne na groupe ni ali koninga to fataka mutu lokola la duchesse au monde qui aime kimimba on sengi pardon pour aso sentir que agafé te asengi pardon alobi bien asengi pardon pour amoni bino ba artiste bozio on menenga mabe ya lobi qui expliquer que ya lobi bien ya lobi expliquer les vérités mais bino de ce façon si qui pédé ne peut sa vérité qui pédé na théâtre tu sais oh la ninga théâtre c'est que ya lobi vérité c'est que qui pédé ne peut ça na ninga solo asa pédé
Petit moi mbalo ke ngolo ba to aseko ça pédé c'est que lopi mamba qui pédé mon cher kol ninga kolo ba ma mususu te donc muto lobi que vérité yo lo ba vérité c'est que yo pe ba kolo belo pe vérité na yo c'est que vérité na yo ça qui pédé donc on est la vérité au DJ Kondo ça va dire la Michael Chesa ninga c'est bon il y a lobi vérité tout ça lo ba pe ka ni vérité ou ça pédé. Mais ce que DJ Kondo na bi ke yo bangaka te yo bombaka te babi batu wana bambuma be wana ba mère oyo ba komisara bino ba buchu na makasi donc yo yebi moi 2 3 kuno mo boy wana bani tout ça o batu wa DJ Kondo to découvrir bon parce que la licence d'appel si moto yeso mama bomba te ngai pena pona idole ya kibuchu ngano no lo ba no buchu ça bien ngai na so ebisolo ko medifo buchu non palanga na mona ngo ça bien après ça monde art bango fo basaka na biso photo saka na bango nga pona ba buchu vraiment pona bandeko na biso ba artiste et ça normal ngande ba lesbienne nde na ninga bango te pour ngai eloko na so mona mapeka na art et ça que ba lesbienne ba komi trop nambaka mona nous masona nzambela ngai sina Luanda ba to théâtre ba pola na ke lesbienne sina Luanda ba lelo so que monika ba to bakanga mibale bandoki non oui ça m'a mona talaka ba meka tina vie ya famille nga bakota baya linga mosi na yo tone baya ko manke ndeko na ngai o esa mankima baya mangene baya ko linga ndeko na mosi ndeko na ngai ya mosi mutu na mile mo ya théâtre tala degré ya gaffe DJ Kondo yo bombaka te wala nani wala lobela wana et même baikia je te dis la vérité. Est-ce que Mambolo ba oya zo lande mission comme ça on a Luanda na lobby yo luka biso a droit de réponse au problème nabia ye kutu nazo sela ye ne nazo loba boy afeto la mbanga loba ye ninga ko to se sanga te mission ya biso mi bale pour comprendre c'est que na sûr balobi les boss de Vilkania ma Hollande ma monde zaido DJ Kondo sengi tout ça les missions mo ya bango mi balé pour na allo belango en face makambo oya salaki na famille na ye na sûr que to préparer on a capa pro nazo ebisa yo mon cher le ko ane pesa nga kanda gafa na famille na nga tous les artistes ya ngola yebi yango mais ça ino ndeli ya kota na famille c'est ato tuni miraye sa ko ebisa yo ato tuni étoile ko ebisa ato tuni dora ko ebisa yo on a soyé ma solo là mout artiste ni en su ya ngola awaza awa yo nga na le expliquer biso na sala ndeli pa kota na famille non le selon les gars ndeli yo mto mi mara na famille tonde na lobby ende ko na ngai kasi ba jeune bango ba salaka ndeko na nga ndenga kabela ka bango ba mbongo ndeko na nga opesa ba mbongo basalisi epe ba je wana yuzo lo ba bango mais la comme tenga aimer mo kasi emet kayo bi bango ndi ba se belé aimer donc et même tayebi bato azana bango kasi ayi amemeli nga batu ne ba memaki ndeko na nga memi ba memi ndeko emi asa nini aninge ba ya feti epa ya ndeko na nga mwasi nzo wanene ba feti akomi ko trahir ndeko na nga pourtant ndeko na nga sana ndako libala et ma sali c'est falta de respect ce que nini na tomboka fort peloko wana na ebisake o esa TV esa ko atanga lisapinali o esa TV na solo bango je te dis la vérité ya vérité o esa TV atanga lisapinali Aimé atanga lisapinali tous les artistes et comédiens a eliango tout mutako bomba ça dans Carlos pa ebma solo na lobi tout artiste moko te c'est ko na lo bango na motema ko fongwama na sotanga pe kombo na Aimé Mbaikia atanga lisapinali mais lisapio ya atanga na lisu faut songele pe kana katali ce que songité nga konde tant que star na olala ti mais balobi toujours bisane on a biso artiste et même Mbaikia ozo kamarambo o DJ Kondo oloba biso osalati DJ Kondo tangi ba komba bato ba yebi solo biso to yebiti et même Mbaikia donc soro lugi biso on a droit de réponse et oza ça va pour ta solo parce que Carlos ayebi yango leader Carlos leader na biso nyanso yangola ayebi yango Nenet Movoto ayebi yango Mirae Sakutina ayebi yango étoile to yambe étoile otuneli kambo akoloba na yo yango otuni Mirae Sakoloba donc mututu bangonya so bayebi yango so na lobi kutu na bui nenga ke ayebi yango tanga sa o atika yango na fasha mabe pourquoi pour la nini
bosa basi bosa la vie na bino ki basi pona nini nga pe kota na monde ya DJ Konde obi ke DJ Konde ko farta oyo ya mabe po oyo sa TV na ko farta ye okuto sala be mission misusu na menazala mission funa sala siko ya ye ya classement ya ye ya mutu misusu ti mais quand on a tenu sur les anti-valeurs hein de to benga en français anti-valeurs oyo mat la richesse à l'obaki Mamba théâtre, notamment les lesbiennes, bébé Bouchou, bon, maman so une tout ça là. Et ça va m'amener sur ma belle. Vous montrez que d'autres pas collègues Nabino la richesse, elle a raison. Mais peut-être, bon, c'est pas les gars pas côté ça, moi détail, face ou à la néga likolo. Vous m'en avez. Kasi yango to solo bati. Tango solo balikambu. Faut olo balikambu o eza réalité. Mais koko sate. Lo balikambu eza ya bien. Le col à la monde des théâtres, le monde des lesbiennes. Et ça, normal, les bisous, tout photo le bela. Pour tout ça, baya, tout ça, batu, tout ça, basi. Basa basi. Moi, si faut ça, la fierté, moi, si. Basa basi, qui toko, le quoi, son amoninde, qu'on a un baïkia. Moi, si qui toko. Mais pourquoi on commence à molir ma lesbienne? Et ça, on falta de respect. Peu en plus, on s'y garde, on est quand la famille a dit Konde. On dit que Konde, ça a falta d'or. Oh, donc il dit que falta d'or. Nous ne pouvons pas comprendre la bisote en français. Donc il n'y a pas falta d'or. Donc il n'y a pas de alors on manque de respect. Mais il a raison. Nasa impoliment l'éduqué. Donc il y a un ken en donc à l'ouki souvent moi on peut comprendre facilement. Il y a un lobby qui a fait. Ata lobby nanga ke DJ na kangisa na meme la place to kangsana. Pe na l'accès que na benga na bo frère na ba message na ye. Ya téléphone yande ko na ngana ti na transférant ngo pa na ngamo ko na tika ngo ti lelo pona bomba ngo pona mbaikia basole ko mamila yo monte ke wana pe ko luka susu makambo na famille na yo pona ndeko na libala na ye en tout cas eza to loba tante to seka tout ça mais eza ba comportement o mabe o to ko encourager te et on a lobby et même mbaikia biso to na posta na yo DKM Flash na posta na yo contacter biso je crois ba numéro za wana contacter biso et vous allez bien vraiment pour tout ça nos émission pour expliquer tantôt ce qui erreur ou soit ce moment dit qu'on a loba erreur nini papa erreur ça la bongo te ya na biso to ebité yem to ebisa biso erreur ça la raté na famille ya muto po omoni elo ngamo na ebisa kelo moko mais des fois elo na regretté na vie na ye ndenge na salaka na ye na valeur o na notaka ye abungisa valeur o ngai dit Konde na notaka ye na yaya omoni l'air moko so il te veut faire comprendre bien mokili mutani ngaka ba pese valeur te omoni tango bango tuba yaka to dona valeur ya baki mama obenga mama pona ko pesa ye valeur ça pona ko banga ete 1 kilo pona ko pesa kilo na valeur mais bango moko ya baloba ke congolais a perdre raison pour ye moko kaka. Bamo ba kitana bango. Donc bango moko ba mikiti ça. Pourquoi? Biso moko baptiste bayaya. Toma kolongola bango bilamba. Biso moko bayaya. Boko moko ninga bandeko na biso. Bo se garda bo dimina ba valeur bino moko. Et pourtant artiste pour dans l'esprit. Vous comprenez? Star pour l'esprit. Pour ngane na ba so making aiba na buka ante na olia. Nzambe na koso olia wana olia na ndenga boya moyo to na ndenga butu te na kolia okasiti yo making on ngangai okomisanga mbaina yo na koninga ope wana zo saba mère na bino te oh unabia bongo ngande na fani be DJ Konde na boga na ngayo making aketo vivre na bukana te il faut boya faut zo sa mère na nzela na te ta la âge na yo ngana ko soit te ko bukana te po ye moko mpoti busoba ye moko to poti busoba ngape na ko poto busoba mbala moko yo mona te na lobby yango to mona lobby vidéo bimio vidéo ya DJ Konde azayi so ina mère mo bozo na ba masolo ne kenege na rabo DJ Konde fo yebela ato panzinga vidéo ko sala nini que de yo na ba panzaki vidéo asaka ka que de te ba bi que de utu après masolo ka kuto ya kasi ti yango ka se pesa ka succès nga so ko publier nga bongo succès nga moko no mi publier yango. Oh, yo sagana bino wato publier abatu bo mekanga pesi publier nga mona mi publier DJ Konde ba be moto na yo bang sabat moto na mutongo oyo ya banini pona cedelo masolo banini ndeur de obeta bongo mona netika video yango sale masolo bongo yo ye osali singa video yo sepelo sala nga na to zoliana
olingi kopublie nga otie video po zwa succès yo mo utango moni mama panzi bongo sike yo ntango obwakelinga bongo na yoka mpasi ya ya moko apede bauti opiblie mikolo video ya nazolanda bavoshi na ye na bato basane bami nde baosolola batuni osi o bayaya tomoni yo na publication bapiblie yo komi pede nti wanokaka pede abi nga pene na pede azondima nango abi namoi bapiblie abi bo mutu ayoki ne gu apiblie nga bonga na boya nga moko mpe na tindeli yango lisusu tala yango na lie na yo mutu alingi apiblie nga estce akokufa basi bakoninge kaka moni so abelinga mwasi waboya na ye te po yo tali estce ye mosusu atali bo ata mpe yo po tali nga na mbongo na ngai na ye ninga estce oboya mbongo eza misi na compliqué. Je crois que DJ Konde to ke bena pona chiter to ke mapona chiter ndena baki to so ki pona actualité ya makambo wana et puis c'est pas passi et puis ça tuma passi na ebité malgré tout ça conseil nini oyo DJ Konde ko pesa ya liboso message ne repesa na Mike la richesse olobi ke à l'actualité tout ça boye mais ba musu be ba lo ba to ebité la richesse ya ki na kondi bon ba musu ba lo bi to ebité makambo za nini no ya likini po ba mone bena ko konda makambo ezaka pasi toyebi te makambo yaka pasi omemi makambo fo konda kaka makambo so meme alobi ayeki na ger okita mais stress lisu ya makambo wana ekondisa lisu bien ezaka bongo mais nalobaka boye na ndeko na ngai nalobeli omo conseil gratuit ndako na yo bapanzaka yango sango te po yo nde oyebi ndako soki yo moko papa okomi kobimisa sango ya ndako na yo seke tant mutu azomona deyake yo mokolo ndako bimisi sango est ce que mutu akomona o lokuta te akomona oka ese ya solo seke fo togardaka basecret ya palin secret ya palin bagardaka ngai soki na bimisi secret ya aimé parce que se esalaka nga mpasi ti lelo mpasi oyo esalaka nga na babaka ekoki kosila te mpo ndeko na ngai lelo na mboka ase perdre mpo na ye je te dis la vérité oyo eza tv yango moni ke nazoloba yango a medi fois esalaka nga mpasi ya makasi epai bandeko na nga nyonso oyo baartiste comédien oyo bazolanda nga esalaka nga mpasi makasi mpo akoki komeka libota mosusu mais che ngai oyo ayebi ngai te so nakomi kolobela yango mpo nalobela ye indirectement soki asalaka yango lisusu atika yango ya mbala suka yango eloo nalobi moko ndenge otienga mosapi seke nazoyebaka otienga mosapi donc pasi ya lisu wana esilaka noki te eyiso batyo lisapi na lisu eyi kovimbiso lisu mpe soki oza makila ya faible oyo evimbisaka bato papa mbe ekovimbiso lisu eza soki oye atianga misapi na lisu nga na makila faible evimbisanga lisu donc ekawukaka te donc lisu nanga ti lelo etangaka mai donc ndenge etangelaka mai donc nasalaka mpe kaka na ye donc esengaka nga mpe natia mpe mosapi mpo tokokana. C'est ça. Maintenant, message na artiste comédien sur na Congo, na Angola, message ne repé ça na bango, malgré ma nyonso izo le kanala na ba o batanga ba kombo na ba sambu si ba na ndenge to musuya mabe, message ne repé ça bango. Ouais, message ka na lo ba maman na ngai na ba artiste na biso nyonso ya Congo. Oyo ndeko alobaki e kangami nango biso te. Parce que c'est alobi na ye eleki na yango. Donc msusu donc il faut comprendre que tout ce qui est actualité, nous soit comment on reloue actualité dans ndenge na ye à faire comprendre actualité bande ko na biso Karine Mokonzi boyebi ke Karine Mokonzi azaka ni ndumba wani sa déchet bana na ngo mokili mobimba mais kata lobi na ye mo biso sala biso loko ezalité donc yo to lobaka to garder kaka ki artiste na biso trop pour star photo se gardaka ko ninga ko loba mabe ya muninga te po yo pe ba ko loba mabe na yo pam. Donc il bomba secret na nganga pena sani na bomba secret na ye ndenge to sabo sala kapasi mingi po mususu ndenge peut-être na yeba ne Gabi ce qui ya Gabi aningi azana mwana na ye ya jeune fille nga konde ata asa kitoko neni na ko ninga ete po na yebi ke famille na ngai ata ya mode azana mwana ndenge nini nga na ko ninga tike na ninga mwana ya mode po na so e compter famille na ngai. Parce que le artiste tout ça il a rapport ya sentiment trop. Wana et ça pour na biso pena ba artiste conseil gratuit. Tout ça il a moins sentiment trop. Tout tika sentiment. To e ba place to utaka na place to kendela. Biso tout bimate na to bimana ba carte.
to banda eka na ki pauvre lelo to koma na bakar lelo to koma nisiko to pesa to koma na bakar to koma na mbongo to ke ba poto to pesa ba poto na biso na bakar na biso ba valer so to pesa on ba valer te donc si suka filmer ça c'est l'autre moi que artiste to kufa to so to kufi o mona ke mi kakatani taka to lela kaka taka sko mama shaka kufi mais batatiete la batatiete baso yo kanati eso la ça pena que tous na biso na bolingote et puis des ordres des alliés entre tous na des oh non ça bisayo tous ça des ordres de saranate mais or que artiste ça honoré na se fera na Angola star tu Angola oya yebani asaka na passeport rouge oya ya okende partout c'est ça et puis au moni pe stabilité za ali avant na ozomona ke aoleka awa yebani te mais asa makamunyoso mais biso na kini oleka oyebani mais so batuni au passeport ozana na passeport rouge te na mboka no okenda zo passeport normal pe zate ça pete taka ba artiste belé baza na Angola ya minene mais ba na ba billet te mais ba okana ba ke presse ozomona te ke ça kindoki donc bandeko to bongisa la vie avant to respectera ba oyo pe ya biso biso pe to respectera ba oyo basali vraiment nga DJ ko nende wala bino molakisi nga vraiment yeyo na sakem poli makasi elo ko sapa na nga na sakem poli makasi elo wana nde babi yango zo boma kapa product po mo ozo ndima na opena ndeko zala na sakem poli makasi ndeko siko na ngate mutamankaka donc na respectera penda pe makasi moi ce que je peux savoir respect makasi na ko respecter makasi le quoi ndé na lo pas ndeko la biso artiste tant bayaka ba utaka kin po ayo comme roi deka biso tout uta kin mais et comment ce que deka o nga na utaka kin ya uta kinité mais biso ni aussi to ba congolais bango moko ba midimina respect tant oye na mboka bana ba peso valeur mais respecter pe ka valeur na yo ozana yango bango mo ba boma ba valeur bomo wa boma ba actualité yango mo mini soko landeli bien dit chekonda so le kabona ba groupe na Angola bango ba groupe kufa so bango na so o même so na kamusu bango na banento ye ba ke faire radio te hein makako bateka na saki ke le ba mala moto na bi boye mutu nyoso sala na groupe na mboko ekufa mutu nyoso to na groupe ekufa Comment tu as dit que tu as poussé dans la tête de Combo? Oh, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu Papa dit que tu as dit que tu as Barcelone. Ah, nous sommes belangais. Nous sommes un groupe Koufa Lango. Koufa chaque lundi, on a Barcelone de 9h à 14h. Papa dit que il y a une répétition lundi au monde qui groupe Koufa. Qui ne répète pas nous. Il y a trois personnes pour Meli Massang, Sili Bokei, le big groupe. Le big groupe Koufa. Pas groupe ni sur l'angolais. Yo mon maman na étoile dans le groupe. Maman Miraïsa. Ekufa. Maman Miraïsa dans le groupe. Ekufa. Don na kuta boya kuta va boma groupe la da. Ah boma kuta va lo baka kokite Angola mtu pasi biso tito supporter. Papa soka pa na groupe. Ekufa répétera wapi. Don neza boya na Luanda yo boya ba groupe Ekufa. Groupe saka ya biso le ka RTVS et Junior Timba Cordon d'Angola. C'est bon, je crois que contact Facebook, numéro WhatsApp. Merci. Na Facebook, ceux qui bolandinga bokomika de Konde Molakisi. Ceux qui komika Konde Molakisi au monde en apenda na zana. Donc nga inde konabino. En plus, ceux qui numéro contact na nga ya WhatsApp. Et ça 00244 00244 00244 930 60 86 37 930 60 930 60 86 37 wana penda soko bengi okozwanga moko Konde Molakisi soki pe olandinga na WhatsApp tokosola na ndenge ezalaka bandeko nanga o nazolo bezaka vérité vérité salaka bien na fingi mutute na lobi pe mabe ya mutu te mais na lobi kaka toujours vérité ya vie ndenge zikendelaka na bandi ba o bazo landa ngai oyo amoni atuti semaine mabe ayeba kolimbisa pa ya ndeko na ye oyo amoni ke etouché alimbisa ezaka kana lobi vérité pona biso bandeko na ngai donc il dit Konde yeyo bambote na biso na bandeko nyonso tout oyo bazo landa nga mais en forme na Paris donc félicitations na bo santé maman Joséphine Mengi. Maman Joséphine Mengi balobi mokonzi ya chaussure na kati ya Paris
donc mère na ngai ba merci à trop na so bosana te masa na nga na tirkili Benzema na bosami te masa na nga Isaunga no na 9 fois boss balobi toujours na tirkili na so bosana te groupe na ngai ya WhatsApp les amis de DJ Konde Molaxi mokili mobimba basawana bana poto ba donc basa partout ba mbote ya trop na bosante mauvais Alberto ba solution na so ninga boka ba tebele te po ba misusu ba komi ko sakana na biso na libanga donc na boka o libanga oso ningo sakana na ngai OK libanga mutasombela mutu mutuka donc Serge Bona solution wana na bossa na raté manager privé donc yanga moko wana producteur privé manager privé yanga moko Serge Bona solution Papi Mangombo porte-monnaie magique Dani Wani Mobali na bossa nte le bourgeois mobimba na pesi bino bambote vraiment bambote pe na maison na biso nyonso ya balobi donc balobi ave pes tozali na marakana bossa ma et pas ya boss dada kiaku marakana chez boss dada kiaku ya maman Lomboto maman nono Lomboto balobi to bossa na raté ya biso awa na bossanité balobi ma ya ngombo vraiment bambote ya trop na bandeko nyonso tout quoi. Yeah. Ok, je crois que Akapa Pro, émission le c'est bon plaisir. Hein. Balobi na sima caméra to yibo na Akapa Pro, hein? Akapa Pro. Arnold Kamboulou. Hein, babi Arnold Kamboulou international à Kenda. Yemouta yibo na sima caméra. Eh bien, grand plaisir était pour nous de savoir que vous étiez très nombreux, hein? Très nombreux devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, devant vos télévisions pour suivre votre chaîne DKM Flash TV. Hein? Balobi DKM Flash TV, la chaîne de l'épanouissement. Tout le monde est bon boss David Kanye ma partir aux États-Unis. En tout cas, tu peux sur Bambote Belé, maman Mami Kinda, tu peux sur Bambote Belé à partir aux États-Unis. Kuna na Congo na moni bongo Christian Tongo, hein Christian Tongo mon confrère na pe sur Bambote. Na pe sur Bambote bongo na hein balobi Naomi Moussi, na pe sur Bambote na Ratsangaba. Naomi Moussi, vous a toujours branché. Na bosanité Chico Moke, hein Chico Moke Ferré. Na pe sur Mbote na ndako la na Vivien Moke, famille Moke Mbalita Moke à partir à Luanda na pe sur Mbote. Heureux anniversaire na Peggy Nzambu Mainga, hein balobi feliz anniversaire na yo. Moi la mort ya calme na kata casquette na Luanda, to pe sur Bambote Belé. Restez toujours branchés, connectés sur votre chaîne DKM Flash TV, balobi famille Kamboulou Bumba to pe Simbote, ya bien zali. Bye bye.